Les internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bote ezali bongo journée Sabino Michalua oyo apesa kabino makamunyo so ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo bongo pona lelo neleki bino vraiment likambo oyo etali article 70 ya cour constitutionnelle pa wapi ba député ya majorité ba kotisaki rakek na bango na cour constitutionnelle pona koloba ete président de la République akotika la kino président Sika akoya ko remplacer yango ngai na tambola kina micro na ngai ya bomoko mboka pona kozwa ba vie ya population. Bon, et bango bazali baponami ya mboka. Ya solo soko bazali baponami ya mboka ya solo. Il faut passer à la volonté à la population. N'habité au ba député bazo sala, ezali volonté. Ya bango ba député ou bien ezali voix ya voix primaire. Voix primaire le biboy, balingi boy. Congolais nyonso azo zela élection ndenge le kaki na 2011 et le Canada 2016 na kimia. Mais voix bango ba memi ya cour constitutionnelle. Ezali, comment moi je peux dire en tant que politique, je peux dire c'est un club de politiciens. Oh, bah, ça la volonté na bango, bah, ça la volonté de la population. Qui nous nyonso Congolais en général, makambango bazo ça la etali population. Au côté de la population, population nyonso na o yasambela kate, na o yasambela ka, bazali kozela élection. Et là que ça ngai passe, na moni un garçon siré abananga président. Élection kozala quand biso tous la 2016 élection. Mon assureur a raisonné à l'élection. Tolingi Kimé de Kalamboka, biso tous la belle élection en 2016. Voilà, et là ko bakoki convoqué ezali yango wana makambo ya Beni. Makambo etali ya cour constitutionnelle. Je peux dire batango na troisième phase. Totalement ba de biso na Beni bazali violé. Déraciner, bazo kata bango mitou, bazo assassiner bango, bazo kata, mais bazo belo kongote. Et ça passe comme un silence, silence de sac de mort. On est contre ça. Et là, on va couper le yango wana. Mais ma bazo mais ma vie constitutionnel, moi personnel, vraiment, nazo monango ça l'importance vis-à-vis ma kamotoza nango na boka makasi. Bato azali violé, Congolais nous avons l'élection en 2016. Toyebike na kati ya loi électorale. C'est il fallait financer chaque mois la Premier ministre des millions de dollars. On a habité ce Mbongango, Batasini Bazouaki, au Premier ministre Bango Bayebi, mais pas le Beladiso au solo. Merci. Voilà pour constitutionnel Moutalobi. Mais il n'y a pas ces alliés que bateau ya majorité présidentielle, balingi toujours ko kenekoluka kaka, côté bateau ya cour constitutionnelle na katia passe. Pour nani baza kolinga ko bongisa élection te. Ba pour bongisa maponomi to kene biso na maponomi. 90 jours avant le 20 décembre, Batoubaye Banenga Kopona Mokonza Sika. O Basali Wana, Kour Asali Naye Nenga Sali, Togo pour discuter dans Maramba Courte, mais Biso Tozolo Baboy. Le 20 décembre, Joseph Kabila Mandane aussi là. Batua majorité, Batika Bazala Kobongama, Ero Pona Goyana candidat à Bango, 90 jours avant, pour Aye Banenga Kenen élection, à candidat au Bagozalaya, opposition. O Ba manœuvre Bazo Sala Nenga Basalaka Tango Koluka, qu'on nommé commissaire spéciaux. Bakene ko lukaka na cour constitutionnelle apesa bangonzela ba banenga ko s'appuyer na kati ya décision en cour constitutionnelle et bongo ba nommer ba commissaire spécial bongo ndenge salamaki suka nango ba monene ke bakena na mur ba ko zonga na sima pona ko nommer ba ko voter ba gouverneur to yebi position ya majorité présidentielle. Comment vous voulez que makambo oyo bino boyebi que ça clair ceux qui bo yebi que beaucoup organiser l'élection bo organiser ngo balobi kuna que ceux qui vont organiser l'élection te mokonza boka kotikala et kotikala kaka na condition que kozala ki ka ya force majeure mais force majeure baloba ngo d'avance te oyo la kisi biso que bango bazande ko préparer coup d'état institutionnel. Il faut aye banenga kotika pouvoir na moto mususu vacances kozala constitution prévoir incapacité ya moto empêchement ya moto kosala mosala. Joseph Kabila kozala na empêchement pas kozala déjà sénateur kozala na empêchement ya organiser kosala kozala président de la République et dans la constitution balakisi nani a pour remplacer ye na tango wana. Peuple congolais alingi alternance. Peuple congolais a yebi que en décembre Mokonzi ya Sika il faut prêter serment. Oyakala a ça la remise et reprise na ye a kene kovanda. Surtout lingi ba yebisa biso ndenge ni ba kosala pa na kosisa bitumba oyezana est kuna ba yeba ndenge ni ba ko sauver bana oyo bazoboma mikolo nyoso bazoboma pe bazolaka bakoya koboma ba yepe babomi sala mbula boni mokonza mo akuta kana na Beni
na banzi que gouvernement na biso il faut atala mingi makambo zo sala mana beni poye baninga kolongola pasi wana gouvernement na biso baninga kozongisa courant na mai na mboko ezangi courant na mai alors que nzamba pesa biso nyoso gouvernement baninga kotala bato bazomona pasi lelo po biloko kolia matitalo gouvernement baninga kosala po bato bakene na hôpital ya malamu bana bakene na classe ya malamu olia ko l'exception na distraction o ya majorité présidentielle na le bien ya majorité parce que moto bino bozotanga wana na bato mususu bazaka bato famille moko ba distraire biso toyebi complot na bango ndenge ezali toyebi esika bazongo mema biso mais biso na moment pour le renouveau to koya na kati ya distraction wana te tokoyebisa nde bango bomwende bamemi biso kuna na katanga alors que awa batikali kolekisa décision en cour constitutionnelle donc peuple il faut bozala vigilant o kuna bakena biso eza diversion po bolanda makambo mosusu ezanga mutuya ezanga mutu na makolo leadership moko existaka te eza kaka na kati ya bato bazolanda bale kuna balenga koimposer yango ekoma lokola leadership national alors que eza nde yango te twana balider minene ya Congo na opposition oyo bayebani oyo baza na opposition bandakala oyo wana tozoloba nde balobaka lingala eza baje na bango epuis totimbeli bango bakoleka te kozanga lotiliki ekomi likambo moko lokola épidémie na Congo eza likambo ya pasi yango deuxième phase ya opération Pelisa Mwinda oyo eningisaki bato ya SNEL ndenge boyokaki bakomi na bilobela bakomi koorganize biloko ebele na télévision bajournée porte ouverte bakomi kolinga kozongisa mwa ndambo courant pa bato bakomi kolinga kochange kodimine bafacture mpo likolo ya opération Pelisa Mwinda opération Pelisa Mwinda ekomi na deuxième phase oyo ya ketolobaki tosi tosifle mais en plus ya kosifle tokokende na balabala mpo peuple alela pasi na ye peuple ayeba ndenge akorevendike ke motiliki ezala mpona bato nyonso na Congo ndenge constitution eza koloba na article 48 likambo ya pasi oyo toregrete eza ke mbula matadi na biso notamment gouverneur ya ville ya Kinshasa apesaki ordre mpona kointerdire marche wana alors kaza na droit ya kointerdire marche te marche eza reconnu na constitution na article 26 eza kolakisa biso qu'il faut koinformer autorité tosalaki yango 15 jours avant mokonzi ya ville ya Kinshasa aye kozela ti la veille ya marche mpona kotinda mokanda mpona kointerdire marche aye kozela mokolo ya marche mpona kosopa bapolicier mpona kobrutalize bato oyo bazalaki place marche ezalaki mais eza likambo moko ya soni mpe likambo ya pasi ya soni mpo mokonzi ya ville ya Kinshasa akoki kozala likolo ya constitution te epuis mokonzi ya ville ya Kinshasa akoki koboya ke bana ya Kinshasa barevendike badroit na bango te elingi kolakisa ke mokonzi ya Kinshasa aza na complicité na bato ya SNEL donc pasi oyo bato bazomona leo na Kisasa oyo ye gouverneur azali ye moko gouverneur aza na courant te nde tozoloba aza mpe kofonctionne na groupe électrogène ye au moins gouverneur bazopesa mosolo wana bato bana basalon de coiffure bakwado bango nyonso lelo baza oblige bakozala na bagroupe électrogène nano azofutela bango carburant lelo oyo boyokende na bahôpitaux mosusu moyen baappareil etambola eza te puisque courant ezali te bana bazokufa likolo nango lelo oyo boye bato bazoboma bango na balabala likolo ya molili bakuluna bazoboma bato mikolo nyonso likolo ya kozanga lotiliki kozanga courant molili ezoboma bato lelo bato bazonyata bakable mikolo nyonso bazokufa likolo ya SNEL alingi kosala mosala te SNEL courant koya te ayeli yo facture ya kabambi mpona kolembisa yo oyo bandenge ya komona pasi koleka bachambre froide biloko ezopola na kati bausine minene ezokanga lelo likolo ya kozanga lotiliki ya kozanga courant ekonomi ya mboka ezozonga na nsima likolo ya bato moko bayebi mosala te bayebi kaka kokosa bato ya SNEL likolo ya gouvernement oyo alingi kotia moyen te mpona kosala mosala wana mpona ke baréhabilité baéquipement oyo batonga depuis 1968 na Mobutu gouvernement yebi kotia mbongo na baprojet ya lokuta lokola bukanga lozo toyebi kutu ntina nango te na ndenge ezosila te kotia mbongo na baimmeuble intelligent ntina nango toyebi te kotia mbongo na baéroport modulaire ya lokuta manzaza basangisi batie bamillion ebele alors ke bako kotia ta ndambo ya million te mpona kobongisa baréseau électrique inga makambo nyonso ezosala mosala yango toyebi boye le 27 bato bakotelema bakotambola mpona kolakisa pasi na bango soki gouverneur ya ville ya Kinshasa aza complice ya SNEL te eke alingi pasi ya bakinois te il faut accompagner marche wana po yemoko pe azomona pasi lokola bato nyonso même soki ye bazopesa mbongo na bato ya hôtel de ville aza na gouverneur aza na bambongo ye azotia bagroupe électrogène yo mpe gouvernement oyebake soki ozosala eloko te eke boza kosala kaka cope yo na bato ya SNEL mpo SNEL mwa mbongo moke kote na kati bapesa bino boliaka biso ozalaki na Congo tozokende na courant ti na Afrique du Sud lelo courant tozokende odefa courant na Brazza tokende odefa courant na Zambie mpona kosalisa baindustrie na biso minière est ce que eza makambo ya kindoki tolobango na monoko nini bino moko boyoki oyo bayimboka bazalaki nango pe balobi kasi ngana bino na suki awa botikala kolanda site na bino oyo pesaka bino basango na bino ya Kinshasa na kombo ya Bomoka Mboka soki ozali
toyoka mboka eza loko ozovivre te mpo koyeba masolo ya république wapi nga na bino tokabwani Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W.